Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Beauté, merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News Information toujours d'une manière très professionnelle. Édition le bandi na zaina sengo fungo la bino ango na ngambo ya Assemblée nationale bisika wapi loi topé proposition ya G13 ezaki bongo jugé recevable na plénière o esalema ki lobby eleki kasi na ngambo ya président Assemblée nationale annoncaki que ba discussion et que salema entre majorité na opposition pour na koyeba kani koluka consensus kastobo sanate que opposition et boy yango makasi bango bazali ko projecter sitting na bango mokolo ya vendredi o ezali ko ya bolanda image pe commentaire to proposer bino a. L'Assemblée nationale a déclaré recevable au cours de plénière lundi 2 mai 2022 proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales, et locales tel que modifié peut compléter na mokolo ya lelo 347 députés nationaux bazwa qui part na plénière yango nde bandima qui proposition de loi wana eleka. Après décision ya recevabilité, le président de l'Assemblée nationale a bien qui ba député principalement ba oya opposition ba identifier na kati ya loi na ba disposition pertinente o ekosa la bongo consensus. Code Christophe Kodiamboso annonça qu'il n'a qu'à ba discussion parlementaire entre majorité et opposition et cause à organiser contre ya makambuana tango ya ko discuter na mibeko wana na balabala ezalité katinyo se ko salema na kati Assemblée nationale. To rappeler que G13 na proposition de loi na ye azali ko suggérer remboursement la caution électorale à tout le candidat au bakomo na candidature na bango cause a déclaré non recevable. Pe ba modification ya ndenge na ndenge pona koluka ndenge nini ko sala ko ba élection ezali ko ya esel mamalamu kasi na ngambo opposition boye ba ke bazali d'accord te na likambo yango bango bazali ko senga toujours consensus ya malonga balobi ke union sacrée bazali ko préparer ba élection pona bango moko pona ndenge ba ko sala makambo po bango moko ba gagner alors que opposition ezali d'accord te. En tout cas qui verra Kinshasa et l'équipe partout. Tobosani angote lelo mokilezo célébrer journée mondiale de la liberté de la presse et bongo journée o etalaka mingi ba pandisango ba journaliste o biso tozali lelo ana ville province à Kinshasa ba pandisango ba sangana ki pona ko réfléchir lolenge kane liberté de la presse ezali ko évoluer en mboka na biso ezaki na présence ya ministre ya communication pe média Patrick Muyaka Tembwe pe ba pandisango ya ndenge na ndenge o balekaki pona koloba makambo yango po que démocratie ezalaka pe na kati na yango liberté de la presse o elakisaka que solo démocratie ezali na kati ya mboka bolanda na esengo nyonso image commentaire. Le 3 mai à chaque année, Moukile célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Le 2022, Mokonalelo, journée Ango est allée célébrer sous le thème le journalisme sous l'emprise du numérique. Lelo ezali bongo journée wa publicika ba rappela ka ba gouvernement nécessité à respecter engagement en faveur de la liberté de la presse ezali ko constituer également journée de réflexion pour na professionnels de médias sur la question relative à la liberté de la presse. Il y a éthique professionnelle, il y a déontologie na bango pe bongo na bongo. Le plus important, c'est que journée mondiale de la liberté de la presse, c'est la journée il y a soutien na ba médias, na ba cible na bango. On a ezali bongo restriction, il y a liberté. Lolenge kani ba journaliste bazaka malmené na mokili mobimba na kambetali bongo koloba. Il faut ko eba awa que moko ya ba élément ya démocratie partout dans le monde et les caca sur liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté de penser, liberté d'exprimer. Ezali moko ya ba élément phare o ezali kotalisa que démocratie ezali kotambola na kati ya mboka
mboka. Nde bongo na mokolo lelo ba professionnel de médias basanganaka pona ko réfléchir sur le lenge kani mosana bango ezali ko salema po ko bosana te que le média ezali bongo quatrième pouvoir kolongola ba pouvoir nyonso tokoki kozala nango ana République démocratique du Congo, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire pe pouvoir exécutif. Média ezali quatrième pouvoir ndenge eyebani que yango nde esalaka que opinion nationale to internationale ekanisa pona mboka to pe population ezwali kanisi ya malamu to ya mabe pona mboka. Média ejwaka rôle ya makasi ya médiateur entre ba autorité na population ezali élément phare o esalaka que monde évolué na équilibre nyonso surtout na boye ya ba réseaux sociaux bisika moto nyonso ko informer lolenge alingi ba média o ezali sérieux ba média o ezali bongo habilité bango basalaka wana pona kopesa bonne information po et l'Obama que avant qu'on passe information il faut qu'on récolte en gros qu'on traite pe qu'on diffuse qu'on traite en gros et là qui c'est que il faut attendre à yo au vérifier information au passe en gros sens pour que choquer te ko bakisa te kolongola te kasi pesa information lenge longo bani pesa en gros pour que pesa pe kimia et ça la population évolue pemboka et kende liboso bonne fête de liberté de la presse na ba journaliste nyonso pe ba professionnel de médias bisika nyonso na mokili mobimba Kinshasa et l'équipe partout. Le viol comme arme de guerre des Ali Bongo thème ya conférence qui animé na docteur Denis Mukwege o Azali Bongo prix Nobel de la paix ayaki na inikin lelo pe esalemaki pe mokolo ya lobi eleki aexplikaki na mozino penza mosala oyo asalaka ko réparer basio bazalaki violé surtout na Est démocratique du Congo bisika guerre ezali makasi atalisaki yango esalaki pasi makasi bolanda na elema oyo. Ezalaki journée spéciale lundi 2 mai na inikin marqué na cérémonie d'hommage à prix Nobel de la paix le professeur docteur Denis Mukwege o azali bongo moko ba ancien ya faculté ya polytechnique ya inikin lokolo ezalaki bongo annoncé prix Nobel de la paix ayaki pe kopé sa conférence bisika wapi asololaki makasi na ba nyonso bazalaki présent kobosa na teke na salle wana hormis message pathétique ya recteur ya CG modération de grande classe assurée boyeba que ba professeur ya ndenge na ndenge bazalaki sur place président ya Sénat Modeste Bahati docteur Muyamba pe ba hôte mingi na mingi bazalaki présent quelques sénateurs ba députés ministres et agents ba différents doyens ya faculté ba professeurs notamment ba sipe mibali communauté universitaire nyonso zalaki présente pour na ko célébrer réparation de femmes au bazali na droit ya kozwa lisusu bomo esima ya viol ayaki kotalisa na mozindo mingi lolenge kani makambo ya viol esalemaka pe lolenge nini esengeli kosala pona ko réparer bango to bosana te ke yango ami pesa mosala wana ya ko réparer basi bazalaka victime ya violence sexuelle kuna na Est démocratique du Congo o bazali na kati ya bagueur o ekoma atroce pe mingi mwasi akoma lokola arme de guerre oyo a déploraki makasi. Na maloba na ye atalisaki lolenge kani aswanyaka basi pe baka difficile akuta na yango atalisaki ke azwa même kamoko ya bébé ya 6 mois oyo ye aswanyaka kasi ezalaki pasi mingi. Docteur Mukwege apesaki plusieurs témoignages très choquants sur longue expérience na ye na domaine ya traitement de femmes victimes ya ba viol na hôpital na ye ya Panzi na partie Est de la République démocratique du Congo. Esengeli ko signaler que conférence yango ezalaki accès na thème viol comme arme de guerre. Kobosa na te que mokona lelo pe conférence wana ezali koko bakuna na inkin objectif ezali ko lakisa lolenge kani basi bazali ko nyokwama pe kosala ko baye nyonso baye balolenge kani kozwa soin ya basi au cas de problème ya viol. Kasi prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege asana yango cheval de bataille na ye aswanyaka bango gratuitement kuna na hôpital na ye ya Panzi yango kutu ezwaka ye po azwa prix Nobel de la paix po ekoma lokola ya ye fardeau amimaka yango partout dans le monde koluka ndenge nini kimia ekozonga na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout.
spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka partout bosomba yango po eza produit ya Beltesco ezali pona bonne santé ya libota mobimba kasi kobosana te tala bien logo ya Beltesco ezala wana po yango nde epesaka nzoto kolongono na libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition, il y a le 3 mai 2022, on a présenté les bino. Merci, na fidélité, peu confiance pour Sabiso. Merci, na bino Bolanda Biso partout. Bonne fête de la liberté de la presse, na bande konyo, so bapandi sangwa moki de momba mingi. La République démocratique du Congo, basala kamosala ne biso stoyebi kasi basala kango kitoko makasi. En tout cas, longo na bino tokuta mikolo zali koya. Bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no